Erika. Na rubrique na biso ya invité du jour to Yambi Bongo Ntoma na Nzambe apôtre Alpha Lushima ya église pentecôtiste de Victoire azali bongo na micro ya Mati Matondo. Erika. Bonjour papa. Bonjour maman. Je me nomme Alpha Lushima. Je suis apôtre, le président représentant légal des églises pentecôtistes de la Victoire. Et je suis l'organisateur principal de cette conférence internationale biblique que nous aurons à suivre dans quelques jours. Partout dans le monde à côté la conférence biblique Ezosalama dans quelques jours. Ikoloba boye conférence ezali eloko moko ya motuya oyo esalaka ke bato bayekola makambo bayebi te et permettre bango bamitonga mpe basala mosala monene ya Nzambe. Nde yango wana chaque année tozalaka na organisation conférence oyo et na moment oyo tozali lokola na 6e édition na biso. Donc mbula na mbula tolinga kopesa bato mayele po musala ya Nzambe bato mingi bazosala yango me bayebi na bango soki musala Nzambe yango elingi oloba nini. C'est-à-dire tozali koluka kopesa bango mayele po basala makambo ya malamu katikati na ba ministère na bango. Du 23 au 26 donc ekosala ekobanda mardi pe ekosila vendredi. Et puis par la même occasion tozala pe na ordination ba pasteur na biso mibale bazo utapoto to coordonner bango le samedi le 27. Hein, voilà makambo ekoki kosalama pendant que tozala na kati ya conférence. Une vision ne s'accomplit que dans l'unité. Hein, kolakisa bato penza ke vision oyo Nzambe apesi na mutu ekoki kokokisama kaka soki place wana bomoko ezali. Wana nde kabaka ta na temo tolingi to débattre. Ekosalema awa na kati ya commune ya Njili na quartier 7 na avenue commerciale numéro 252. Awa na quartier 7 voilà adresse oyo ekosalama na kati ya église na biso ya église pentecôtiste de la Victoire na kati ya temple de place yango ekosalama. Nabengisi mutu nyonso oyo alingaka kokola katikati na makambo na Nzambe. Badiakre banani wana boya bolanda po toyeba ndenge nini esengeli totambusa lingomba po lingombe koti polémique moko ya kosakana te bato baza koyeba lisusu te soki mosala ngo Nzambe alaka eloko nini. Donc tozongisa mayele mpenza ya bomoto po tomema mosala ya Nzambe ekwa kokende na liboso. Inabeta sete sur la vision po musala na Nzambe basalaka yango na mayele ya bomoto te. Musala ya Nzambe mukolo musala nde mutu alakisaka mutu makambo nini esengeli asalela ye. Alors ebandaka nde na vision. Dile komi mutu kaka amoni moninga na ye église ezomata atali pa na bango amoni ke mwa espace moko a vide ezali bango batongi mabaya batie manzanza ale babani kobeta mbonda encore congolais alinga koyoka place kombo ya Yesu Kristo ezali te soka yoka Yesu azali awa bango babimi ekomi mpe église ndenge wana mais bato baza koyeba te ke église ekambemaka nde na vision ya Nzambe. Mukolo musala ezali nde Nzambe. Mutu akolakisa mutu ndeni musala wana ezali kotambola kaka Nzambe ye moko. Lelo komi oyo eza bord nanga église komi bord. Église eza eloko na biso tobandaki. Alors biloko wana ekomisi biso lokola bato moto yebi mpenza kosalela Nzambe comme il faut te. Clôture ya likaka tozolendisa bana Nzambe, c'est-à-dire
koyeba balembaka yango te. C'est-à-dire nous étudions tous les jours de notre vie. Soko zoyoka baninga bazali kolobela makambo ya Nzambe yo pe pusana kende koyoka. Puis soko zoyoka te elingo bane expérience mususu baninga mususu ba viva yo komona yango te oko vivre yango te pe obana ko continuer dans la fausseté po nini po balakisaka yo te. Nele komi kaka mutu soka yoki ka kombo na Yesu Christ akanisi c'est tout pour lui. Asalelaka kombo wana bona boye. Comprendre qu'il y a toute une doctrine où le Seigneur biso to landela pour makambo ya Nzambe etambola comme il faut. Erika